kisi oyo ezali pona bain intime ya ba maman. Donc maman ou a déjà un problème il y a frigidité. Bain intime. Oui. OK. Donc a déjà un problème il y a frigidité, azo sentir les choses papa t'as donc si que l'équipe bongo et celle que to ya gigose na makila et comme élevé de celle que ndeko a comme un problème il y a diabète ndeko comme un problème il y a diabète par diabète on a ce que tu as diabète type 1 na type 2. Donc docteur Ahmed Asali pomade ibawana pour que ya ko développer troisième lokolo papa pour que papa azala vraiment papa ya malamu na bana kakate mais tina mbetu na ye femme ezali pona ba maman pona ba tolo. Maman ça la problème il y a tolo ezali muke on développer ngo produit ezawana oui ko sala ke maman tolo na ye et madame na sali susuna iba femme les susu eza pona ba sima ya ba maman. Donc pour nous bon ça mata ina yo ya sima. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na balandi nyonso ya émission Oyo Santé pour tous nakanisi sali mikolo ebele. Émission Oyo na banda kuna bino bomoni yango te boyambi yango te botali yango te ezalaki justement indépendamment de ma volonté, indépendamment aussi de la volonté ya Docteur Ahmed Oyo Azana Biso Awa, ezalaki plutôt moi ba difficulté sur le plan technique nangambu ya Top Media Télévision, mais le col a tobongisi yango tozui ba disposition au de Sengeli. Voilà pourquoi bon moniete mon colo lelo to yeli na cabinet Awa na bureau ya Docteur Ahmed Bisika Boni asala ga musala nae na avenue Loubef na quartier Foire na commune ya Lemba. Voilà. Lelo tokoluka moyen abeta lisolo ya diabète oyo eza cause ya makambo ebele na banzoto ya batu ndenge nini diabète yaka na nzoto ya mutu ndenge nini diabète il faut ko combattre ngo ndenge nini ba symptôme nini ya diabète oyo donc mutu akoki kozala za nango mais ayebaka te ke donc aza na diabète. Lelo le docteur Ahmed akoluka moyen abeta lisolo nango et puis au-delà de ça le docteur Ahmed aussi akoluka kolobela o etali nzoto ya ba maman eloko nini et ça la été maman akoka kozwa mukumba pété pe eloko nini ça la ka été papa akoka kopesa maman zemete aza déjà na biso na kanisi depuis tout à l'heure bozo mona déjà bien habillé comme d'habitude alati kazaka naye pour na koluka été asala la bino musala papa mbote mingi papa bonne santé docteur nangolo nzambe tozobika to salimo mikolo ebele docteur to mona nete mikolo ebele vraiment mikolo ebele oboyaki biso non bon na mokili ba problème ezanga te, il y avait un problème où esenga qui vraiment beaucoup plus na côté lango sur le plan spirituel ko bondela ko zatin ko bondela parce que niveau ya combat au été mais kingai donc esenga qui vraiment na se retirer na zala quelque part na lukelonga nzambe na profondeur pour que nzambe atali sa monene na ye et après avoir ko bondela ko longa bitumba wana desali était na mona na lisusu pour que na lukape ko pesa solution na bandeko oyo banzoto eza déjà na bokono izotungisa bango o bazwi ba temps ebele ya ko traiter yango ya ko dépenser bambongo ebele mais bazwa ka solution te mais yango siko na yena banda kuna bango pour que kolukela bango solution o eza ki azwi solution a PMI. OK, voilà, azwi solution a PMI. Lelo to kolobela o etali diabète ezali maladie mais ezalaka causé na eloko nini maladie auto bengi na kombo diabète. Oui, diabète ezali maladie ou ezali causé na sucre. OK. Eza causé na sucre. Donc ezali tango oyo pancréas ezo fonctionner les sous bien te nde sali ki était sucre siko est augmenté dans tout le monde. Parce que lorsque pancréas est recevoir un sucre, Pablo connaît ce état sucre tant pancréas recevoir ango, il rôle d'ailleurs azo sala comme si azo filtrer ango, azo filtrer azo longo la dose ya sucre ya makasi, azo tikango ya mukie pour que ekende na niveau ya nzoto. Maintenant tant oyo pancréas azo fonctionner les sous bien et comme ça que sucre est à recevoir ango mais à sali rôle na yete a tiki sucre et l'équipe bongo donc sucre et l'équipe bongo et celle que to ya glucose na makila et comme élevé de sali que ndeko a comme un problème il y a diabète ndeko comme un problème il y a diabète par diabète on a ce que tous on a diabète type 1 na type 2 donc diabète type 1 na type 2
nde salaka ke ndeko soki azwi problème ndeti ya diabète type 2 wana ezosala ke ndeko akomi kosuba mingi et ndeko akomi na problème ya peau donc peau na ye ekomi fragile donc nzoto na ye ekomi pete ou esalaka ke ndeko soki azoki akomi na difficulté pota wana ekauka pota wana ekauka et ndeko akokoma na problème mona ke azolia mingi ndeko mosusu akokobanda kolia mingi mais santé na ye eza kaka bien te azokonda ndeko mosusu aza na diabète azolia mingi akomi koya lisusu munene makasi libumu donc nzoto ekomi ya kolemba nzoto ekomi ya kolemba makasi eza te côté ya bandeko papa okomona ke ememeli ye na ba faiblesse sexuelle côté ya mama okomona ke affaiblir mama aza lisusu makasi te et même na côté ya mbetu akokoma na difficulté ya koyeba kosatisfaire malembe tokenda no malembe namoni osoulever point moko très important. Au lobby, na côté ba papa et comme ça bango faible et comme ça papa faible sur quel plan? Et comme ça papa faible sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel papa commis faible. Pourquoi? Parce que diabète to ya sucre wana ezo sala ke et affaiblir papa. Donc nous autres on a organisme nyonso ou za nous autres on a ezo travailler les sous normalité. Pourquoi? Parce que partout dans nous autres mobimba makile zoleka. Makila ou zoleka dans nous autres et ça ce qu'on a to ya glucose élevé. Tout est glucose est élevé. Yango ça que partout au manque les oleka, les os qui de quoi affaiblir, ils ont affaibli l'organe au monde que surtout sur les plans et appareil génital, il y a papa né au monde qui papa a comme na cocoso place wana. Est-ce que diabète P cause à la cause comme ça était elo quoi papa parce que eriozo le problème est allé tout. Bande comme ça ba ko comprendre yango malamu benate papa akobanda osala na ye musala troisième lokolo na ye et ko perdre taille dimension ou et les kaka comment pour que peut-être ndeko mo boepe azomona befe wana azomona ba simi wana na nzoto na ye mais azo comprendre que za diabète ba comprendre bon et ko sala ke papa a comme na difficulté ya ko kende na 2 coups 3 coups donc mais et ko sala te que non nzoto ya papa est diminué parce que ce qui nzoto ya papa est diminué ezali à cause ya hémorroïde de sala ke et diabète déjà diabète. Donc na diabète wana tongo ndeko za na diabète type 2 wana ndezo sala ke ezo compliqué ndeko za lisusu nzoto na ezo fonctionner lisusu bien. Au mona sko bandeko mingi o bazali na ba problème wana au mona docteur apesi traitement moko ya vie mobimba. Traitement moko ya vie mobimba azomela kisi wana amela kango tous les jours parce que ceux qui arrêté ngo kaka boye to ya glucose na élevé au mona glycémie na ye emati nde esalaka ke ndeko wana tongo azomela ba produit wana mingi ba produit wana ezokende ko affaiblir organe mususu ezo protéger ye pour que sucre emataka te glycémie na ye ezala normal mais ezoboma sikoyo ba organe mususu ezoboma ba organe mususu okomona ke ndeko oyo azana problème ya diabète oyo tango azo consommer trop de produits wana ekokoma na moment moko okomona ke azana na âge moko ya malamu mais ekomi ko affaiblir ye donc zoto ekomi ko sila makasi vraiment esili okomona ke ndeko oyo azana problème ya diabète oyo amelela kango kisi ya chaque jour régulièrement na oyo amelaka kisi ya chaque jour soko tali bango mibale okomona différence ezali pourquoi parce que o azomela kisi chaque jour ezoboma ba organe mususu ezoboma ba organe ezo affaiblir ba organe mais o amelaka kisi chaque jour te ba organe est normal organe est normal yango nazo conseiller bandeko o bazana ba diabète o za diabète type 1 ou type 2 donc il faut éviter ya ko consommer ba produits ebele pour la vie mobimba il faut ko éviter yango zo traitement moko une fois pour tout et sali ke glycémie na yo to ya sucre na yo ezongi normal to sali ke pancréas na yo ezongeli ko fonctionner normal. Parce que lorsque le pancréas est zongeli ko fonctionner normal, ndeko sala ke ndeko oyo diabète na ye esili et sucre et diabète na ye esili sucre et komi ko kota na nzoto muke. Pourquoi? Parce que pancréas a zongeli ko jouer rôle na ye. Tant sucre ye
azui yango filtre yango asali ke pour que sucre ekota ndambo na nzoto ezala lisusu na to élevé te ndenge ezalaki na kala temps pancréas bande ko fonctionner société. Et par là to ko lutter contre diabète na yo. Pour lelo ebele bazo benganga balobi docteur Ahmed mais ba ebisi biso diabète si la kate. Nango na tunaka réponse de question nanga na tunaka batuana est-ce que yo botama na diabète? Yo botama na diabète te eza maladie o yo zwango libanda. Mais docteur eza pe na batu misusu pe oui, eza na ba misusu pe ba botami nango pourquoi eza ba misusu ba famille misusu bazali na ba maladie héréditaire. Donc eza famille na bango babelaka diabète wana ndeko azwango o azwa eza bongo abotama nango. Mais tant pas botami nango eza facile ya kobongisa pancréas na ye pour que ndeko oyo azwa kimia na vie na ye azwa kimia. Donc eza ba bloko moko oyo na zobeta sete makasi na bandeko bolongola beaucoup plus doute et bolongola beaucoup plus na lekaki epa ya oyo nazwaki eloko te na lekaki epa oyo simbaki te na lekaki epa oyo simbaki te na lobaka mbala mingi na chaque domaine ya vie ba aventurier bazali ba sérieux pe bazali parce que mutu oyo ayebi valeur ya musala na ye ayebi ke musala o d'ailleurs musala nazala musala mususu te musala na ngango akozango na sérieux mais oyo azali na ba makambu na ye belé o na lobaka ce sont des commerçants ce sont bazali ba femmes d'affaires ba hommes d'affaires c'est-à-dire azana ba faire tellement belé akozala akose concentrer na musala mais docteur Ahmed Aza na musala na oyo na beaucoup plus que travailler na musala nanga o na sérieux nyonso. OK. Pourquoi tant na leki na nzela ndeko o abiki akobeta lisolo nanga mususu akoya. Mususu akoya. Na bandeko bazana ba diabète docteur Ahmed Azawana juste au bengi docteur Ahmed na plus de 143 89 97 78 138 plus de 143 89 97 78 138 docteur Ahmed Azawana soit oye na cabinet awa na lemba fois na venu Lubefu numéro 17 docteur Ahmed Azawana akoyamba yo akopesa yo ba traitement oza approprié pour que to ya glycémie na yo ezonga normal et matakali sute et kitakali sute et tikali normal ba bloko oyo ba boya kolia ozongeli kolia ngo pour ezali biloko nzamba sali pour bisotolia. Voilà docteur ba bilembo oyo ekoki kolatsa na mutu ete azali na bongo na bokono wana ya diabète ezali ni. Donc babilembo oyo ezali babilembo ezali ndeko o azana na problème de diabète akomona ke akomi ko suba mingi. OK. Azo suba mingi masuba na yeso bima mingi. Okay. Masuba na yesiko soka landeli yango akomona ke surtout soki asubi na mabele akomona un point temps azomona ba fourmi ba ye tout autour ya masuba wana. OK. Bazolanda sucre. Et akomona pe ke no masuba wana bimi eso bima na quantité ya ba mousse ya ba fufule ebele. Ba fufu ebele ndeko mususu akomanda ko sentir posa ya mai mingi azo sentir posa ya mai ameli mai mazo sentir ngongo ya kokauka mbebo na ye eza ya kokauka donc azo sentir posa ya mai amelaka kaka mai amelaka kaka mai donc ndeko mususu komona epesi ya petit ya kolia ka mingi. OK. Azolia mingi mazo comprendre que non santé na ye ezo simba kaka te ezo se développer te azolia mingi ndeko mususu ekobanda kopesa ye posa ya masanga mingi. OK. Amelaka kaka masanga donc ezali na ba symptômes mwebele donc bandeko oyo bazo sentir déjà ba effet wana ayeba déjà que non diabète eza déjà na nzoto o eza ke tango oyo yoko batelango lobi ekoboma yo. Okay. Donc avant que bomayo avant que soit conséquence moko ke ozoki na bandeko oyo déjà za na pota moko aza diabétique aza na pota kakate to za na ba produit oyo to kosala poto boma pota wana. Okay. To bomi pota wana to continuer traitement na biso et ndeko wana azui solution na problème na ye. Voilà. Ndeko yo azolanda yo alobi ete diabète na ye atamboli na bopito ebele na bisiki ebele ezosilate azoya komitika awa na cabinet ya docteur Ahmed pour luka moye azwa lobiko bakisi nini oyo ezali approprié pona bandeko oyo déjà bazali na bokono wana ya diabète. OK, bakisi oyo ezali approprié tozana oyo. OK. Donc eza juste kisi moko oyo ya kolia. OK. Donc traitement au sala oyo eza ya poussière nango. OK. Azui oyo ya poussière. OK. Azo melango na ti sans sucre ou bien mai ya moto oyo azoli yango boye
donc ndenge eza boye ali yango par jour eza kirmo mais ya journée ali yango par jour akoki kosalela yango traitement moko ya 12 jours azoli yango pendant 12 jours azomela oyo na ti pendant 12 jours et azomela ya liquide nango azomela ya liquide nango na pokwa donc ezali kir moko ya tongo ya journée na ya pokwa ya journée eza oyo azolia na ye pendant la journée ndenge ka to machaba ba shingo donc pendant la journée tie kosila et na pokwa ameli ya mal okosala ke non ndeko wana to ya kisemi na ye ekiti ezongi na état normal tant ezonga na état normal par là que na kopesa na kisi mususu oyo ekosala ke ebongisi pancréas pancréas ezongi normal et comme ko fonctionner normal parce que kisi oyo eza juste pour na ko baisser to ya sucre wana o ata sala ka ba to moko ezomata ba 500 ezomata ba 600 ezongi normal ezongi na 90 ou 80 à partir ya wana nde na kopesa siko kisi oyo ekosala ke ebongisi pancréas pour que pancréas et comme ko jouer rôle nango ndeko azali suna problème te voilà siko ndeko moko alobi ete yaza na Kinshasa te azwa mibongo na mekili ya bapaya na mekili ya mindele kuna akosala ndenge nini pour que kisi oyo ekomela ye parce que anyokwami mingi na bokono oyo alukaka comment akoki kozwa lobiko na yango yaza mosika akosala nini. Ok, yangola witi koloba juste abengi docteur Ahmed na plus de 143 89 97 78 138 89 97 78 138 wana eza numéro ya docteur Ahmed abengi nga et na sololi na yebi soka za ndeko papa na luki na yeba est que BBC déjà na côté ya cerce na ye soka za ndeko mama eloko nini o esali ke abanda ko sentir ke non na banda na zo diabète on a comment ko sentir bo nde na ko sala traitement moko complet partout dans le monde de place bozali ba produit nangi sokoma ba biloko ne kota ka sans problème partout ezokoma et tant oyo sali commande na yo docteur Ahmed akokende a déposer ici colina yo esika o esengeli pour que ekomela yo place oyo zali tango ekokoma yo ko benga docteur Ahmed ozu ba photo ya ba produit na yo docteur Ahmed ako expliquer yo moko ndenge ko salela ngo pe pendant combien de temps donc ba produit zo kende partout ndeko juste yo place ozali o pesi confiance na docteur Ahmed au monique docteur Ahmed ako yamba yo na kimia ako salelo kis na kimia pour ozo solution parce que ezana bandeko mingi bazo douter est-ce que docteur Ahmed azana bureau azana cabinet est-ce que docteur Ahmed aza lokola ba msusu te parce que ba msusu ba pesa ba mbongo na se ya banzete na ba pesa ba mbongo bazwa mbongo wana ti lelo batindela bandeko kiste parce que nazo yamba bapele belé ti lelo ndeko azwa kisite yo docteur oyo osala musala wana ozolandanga mbongo ya mutu soko ebi ke ko traiter malade wana te ko zwango te soko ebi peke o traiter ka malade wana me ko zana makoki ya kotindele kiste na mboka oyo azali ko zwa pe mbongo na ite bozwa ba mbongo ya batu ti lelo bo pesa ba kisi na bango te docteur Ahmed a lukaka ko exiger malade te ke non il faut tinda ka mbongo epananga soko moni ozana confiance ya docteur Ahmed et que o kotinda kisi mbongo ya kisi pas docteur Ahmed a kotindelo ba produit o tindi epananga soki po moni ozana confiance te o tindi epa ndeko na yo Ndekono aye na lemba foi na veni Lubefu numéro 17 juste pes cabinet zali apesi mbongo na pesi ekoli atindelio soki komi nde na koluka na pesa explication beaucoup plus na beta cassette na zo beta 7 moko côté ya bandeko omoni ce sont des produits o ezake ezokota na nzoto ya mutu na lingaka beaucoup plus kolobelo komoko mama mingi na ndako na ngana lobaka boye na lobaka eloko ekotaka na munoko na ngai nazalaka beaucoup plus na bokebi nango voilà na bokebi nango parce que ndeko akoki koya azui ba produit ya docteur Ahmed dans les cas docteur Ahmed asali yango bien voilà mais tango ekomi na maboko na eloko ya kosala na bien ngo lisuti voilà ekomeli okuna et y a complication de perdre vie na yo parce que nous sommes des Africains to éviter mutema ba réalité c'est belé docteur Ahmed d'ailleurs musala o azam musala nzambe voilà ningaka beaucoup plus ba patient ngai à recevoir eloko ndenge na sali parce que tant na sala ka musala nanga na suka nango na bondeli nzambe na talisi nzambe kaya ndeko na talisi nzambe ba produit na sali parce que ezana docteur moko te na mokili oyo abikisaka maladie to soignaka nzambe nda bikisaka lokola nzamba bikisaka natalisi nzambe ba produit na sali pona ka o yango ndeko oyo yende mutu atindi mbongo na ipo basalele bakisi o nzambe ndenga zozwa ba produit oyo abika azwa solution na problème na ye azwa kimia et tango kokomela yo ozwa kimia donc juste docteur Ahmed azo senga bino confiance ebele
po ya ko tinda mbongo na yo ya ko zwa traitement na yo oyo ko sala ke problème oyo sanango et si là docteur Ahmed azana souci na yo patient na ye oyo ko benga oyo ko zwa traitement pa na ye pour que yo tango aussi solution au beti pe lisolo docteur Ahmed pa ya batebele pe bakoya et ko zala sengo mingi pona nga et pona cabinet nanga mobimba na bandeko oyo nazo travailler na bango. Voilà, merci bandeko balandi ya Top Media Télévision na kanisi. Supportez-moi, n'obéissez-moi trop parce que je suis pas en bonne santé. Donc dans autres donc naïe parce que il faut koya pour nos sala musala o yoza musala topona bien que le corps ne répond pas. Donc et le docteur Ahmed Alobi n'a besoin juste de survoler likolo nango. Moni ba kisi oyo bino bozwaka, o bino bosengaka, o bino bozaka nango besoin. J'ai vite compris le souci, il y a docteur Ahmed, c'est-à-dire il y a lingaka ye moko ake na poste à côté si kisi na ye et ye au lieu ezala ke mutu moko ayaki kozwa kisi pa na ye atindeli yo. Quelque part, je trouve que c'est une bonne idée. Et ça pour nous sécuriser bino, et ça pour nous avantage belé pour nous bino pour ne pas coquiner des musiques parce que et ça bilo kozo kota na banzo tona bino. Voilà, docteur Ahmed, bandeko o bakolando lelo ba meka ko comprendre nini par rapport à sujet oyo ya mukolo lelo bato ba mitungisa maki mingi na maladie to bengi bongo na kombo ya diabète. Bon, bandeko bazolanda ngai eloko bako retenir et nalobaka beaucoup plus que maladie ba boko la kangote. Voilà. Soko boko maladie ko bomayo. Et ba maladie lokola ba diabète oyo ezali ba maladie moko oyo okoki ko protéger ngote na nzoto na yo. Voilà. Ko protéger ngote parce que ezana ba conséquences graves oyo et remema ona liwa et ko sala ke nzoto na yo et baby ozoki pota moko boye. Lelo ebele bakota na mabele incomplet. C'est-à-dire misapi déjà kufa ki kala nzoto etikala ki na bomo nzoto ekolanda après nzoto ekolanda après pourquoi diabète wana salaka ke ezokisa ki e pota wana et affecta misapi et salaka ke bakata e misapi bakata lokolo lokole kufi déjà même mutu atikali na bomo lobi mutu ekolanda pourquoi à cause de diabète na lingite ba conséquences wana et la bino bandeko tozo solution nango retrouver solution nango pour que nyonso wana esila ezala na conséquences wana te soki un jour okokende mabele tango oyo nzamba kobenga yo okende vraiment ndenge oyaki complet ozonga pe complet. Donc eloko yo ba patient nanga ba ko retenir yango wana et na siche mususu o na lobaki na kolobela pona ba ndeko mama ba problème ya ba ovaire na bango. OK. Ezana ba mama mususu bazana ba ovaire et zo sala kino ba maki wana ezo se développer te. Ezo se développer te pourquoi? Parce que infection moko kota wana ezo empêcher ba maki wana et se développer. Hormone na mama azana complication azobotate. Azobotate et non pourquoi parce que aza stérile, mais aza stérilité mais ba maki wana ezo se développer te pour que esala musala nango ko sala. Donc ba produit ezali o ezaki non mama tango zo zango ezo sala ke croissance wana ya ba maki wana et ça la maka pour que maman aille kozwa pe zeme maman aille pe kobota et ndeko maman ou a commis déjà un problème il y a frigidité a commis un problème il y a ba règle douloureuse to il y a ba perte de règle zomo nango lisusuté ba produit ezali ou a kozwa traitement moko complet et ça li que ba règle na ye ezongi na date normale ce que bande ko bimate et komi kobima et ba ouvert na ye ce que bande ko se développer et komi ko se développer pour que maman oyo abenga maman parce que kozala moi si et oza maman mais okoko maman confirmé tant oyo bimisi ya yo mokili tant bimisi ya yo mokili to bandi ko benga yo maman parce que ozana mwana nazobeta sete na bandeko oyo bazana banda kwa mabala ovandi na libala moko déjà 10 ans ngoyo obota kate aucun hôpital bazomona kaka normal ozobota te et comme yo tokanga bandoki tokanga déjà bandoki tokanga déjà batata mwasi tokanga déjà batata mwasi ta banoko wana bazwaka déjà mbongo na bango libala bazwaka déjà mbongo na bango libala et tikali yo moko oyeba ke no na makomi ya nzambe elobi ke mwasi moko o akoza stérile akoza te c'est-à-dire ngai il faut na bota lokola il faut bota
il faut au soigner nous autres tant qu'on déjà complication et cycle na yo et date ils ont changé a bien et bloqué ils ont bimali sous-souté soit ba vers one ils ont ça les sous-développement ba produit ali et pas docteur Ahmed ou que ça la que non aux 8 traitements na yo lobby nzamba pambolio et ça na docteur moko tapé ça ramon bo sala keba surtout na bandeko oyo bazobenga bango boya awa bana bazali bokozwa bana bakisi nange botisaka bakisi botisaka te. C'est-à-dire de soigner yo komi bien, ozongi bien, zamba pamboli yo apesi yo bana parce que bana basali pamboli ko ute panzamba. Amen. Dans ndeko bazobenga bino boya kozwa bana wana ce sont banganga baza banganga oyo akozwila yo mwana moko na ebelima bapesi yo mwana akomelio mwana moko ya ba dépenses ya ba dépenses mwana moko ya ba complications ya ba maladie donc na lingité ozo mwana bongo joie traitement koma bien zamba pambolo na bana Oroyoka bien. Côté à papa, papa a un problème, il y a oligospermie, soit azospermie. Kenda qui salissé examen à spermatogramme, monique, spermatozoïde, et ça m'a quitté, il y a copé sa maman zemi. Donc papa ko vandate parce que na mundele oyo zolandawana na médecine ya mundele ozolandawana kisinango ezalité. Voilà. Kisinango ezalité, na traditionnel kisinango ezali, mais et pas ya nani. Donc, on retrouve pas docteur Ahmed. Na l'obité ezaka qui pas docteur Ahmed, mais pas bat musus pezali. Mais et pas docteur Ahmed, ezali ba docteur Ahmed tozana cabinet na voilà. Ezali approprié pour na kana yo wana papa. Et sali que spermatozoïde no ezongi ebele. Et au moment papa muso ko ebiso ke non, ngai na kokozana na relation sexuelle, mais na santaka lokole linge ya mebimite. Le col est lié à mes bimites. Et bimite parce que varicocèle et zawana na misicèle ils ont empêché spermatozoïde et les cas. Et les cas. Des saliqués, ils ont senti rango mais ils ont bimate. Voilà. Tantôt ils ont bima, mais ils ont bima la qualité est bien. Ils ont bima léger. Ils ont bima maï le col la kamaï ya pamba boy. Donc parce que et perdre déjà qualité na quantité nango des salike okomako mona ba symptôme wana. Donc maman oyo zana nanda ku lelo ko supporter 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans même ko lezali ko finga ya batu et ko lembisa ye akoluka akende na ko meka libanda est-ce que ngana botaka to mobali na ngande abotaka te tanga okende libanda monika zuize papa yeba ke couple wana e koti déjà problème ko lukate libala na yo ekufa à cause yango maman peut kolukate libala no ekufa à cause zobotate à cause de sa fragilité et que sentiments sexuels les ali sous-souté baki sezawana tozali na kisi oyo ezali pona ben intime ya ba maman. Donc maman ou a déjà un problème il y a frigidité. Ben intime. Oui. Ok. Donc a déjà un problème il y a frigidité. A sentir les choses papa comment qu'on sentir maï comment qu'on sentir poelele. Donc qui c'est zawana ou ça que maman comme ko sala lango tant que sala lango et ça que maman nous tourner que bon maman ezongi normal et ça que sentiment wana nyonso ezongi maman comme ko sepela na libana na zo sepela na mobali na ye parce que biso pe mibali to lingaka tant o to zana maman a senti moi ba crime moko to senti moi ba bloco moko to senti que non nazo se pelisa vraiment ba cri a pas maté na kuna pe o senti que non fait zo sala malamu se pelisa vraiment maman maintenant nazo sala musala nazo senti que non maman zo se pelaté azo se pete ezo décourager ngan be fort nyoso nazo sala nazo mona ke eloko moko te zo sala pourquoi maman a un problème à frigidité maman a un problème il y a nzoto na ki bo maman eza bien te donc eza wana pour ko réparer yango oyo to zali na iba oyo ezali na papa yo pe maman ça na problème moko yo à Santa Kayote pourquoi troisième le colonayo et perdra déjà taille et ça là qui nango la taille normale et perdre taille nango tantôt au botama pe taille nango ça la rapeka comme donc maman c'est quoi ça pour ça que à Santa Kayo donc docteur Ahmed Asali pour man ibawana pour que ya ko développer troisième le colo papa pour que papa azala vraiment papa ya malamu na bana kakate mais tina mbetu na ye na mwasi na ye donc eloko oyo yo balela ki mama ezali mama ayaki na libala wana po bozala kwa yana lekite ayaki na libala po ke abika na mobali na ye eloko eleki na libala lokola li conjugal sentiment li conjugal ezate ezate okoko botela okoko sana bana ya kitoko oyo botisi mama. Mais et après tant kaka makambu ya li conjugal et baby sache les bien que libala wana est comme na risque
et comme il a risque parce que na lobaka beaucoup plus na mbetu prophète azalakate pasteur pas azalakate donc na mbetu même si ozali mutu moko ya bambongo ebele na mbetu eloko wana kontakate au moins na ba jeep na yo na ba mituka ba mapangu na yo ba bosu na yo mama ko tikango ake kolanda mutu moko boye oyo tali vraiment boye na niveau na yo na niveau ya mutu wana mama ko koma na niveau wana te mais soka kei parce que kunande azo sentir esengo wana o nasali pomadi oyo ezali iba femme ezali pona ba mama pona ba tolo mama osala problème ya tolo ezali muke olingo développer ngo produit eza wana oyo kosala ke mama tolo na ye ezongi malamu evimbi olati pe lamba emo mama pona kosala tolo e nazali susu na iba femme lisusu eza pona ba sima ya ba mama donc pona kobongisa matayi na yo ya sima oyo eza lelo ke no omoni lelo basi mingi o bazana ba sima mke ezosala ke ba mibali vraiment batiaka bango kate bacha bango kate ozana mobali no na ndaku luka okanga ye azala yo moko azala yo moko eza facilité pour comme si yo moko mais il faut comprendre que non monde ya lelo ezosenga boye eza boye nde ezosala ke ba mibali bazo bima libanda bazolanda libanda pona kokanga papa pomade yango wana pona na sima donc na collection et loko mususu te ezala ke non kisi boye moni kisi ya poussière boye soki na tindeli yango cheli papa na biloko nde papa tango alie okangiye papa atikali ya yo te ngana laksaka loko te soko olingi okanga mobali na yo zala makolongo na yo ozobondela nzambe ozolanda traitement ozokomisa nzoto na yo elengi ndezosala ke papa tikali ya yo moko mais soki okeye pa docteur moko atindelo poussière moko cheli papa na biloko papa bandi kolia yango abebi mukolo ezali famille na ye bakoki kosangana na prière babebi se loko wana yo ozala libanda ozala libanda faites très attention surtout famille lokola ya ngai famille oyo bayebi nzambe soki ozwi mutu lokola ngai yo compliqué nga na makambo wana tango bakosangana tobana na ngai molimo basangani babandi ko bondela eloko wana ko ozala libanda donc nalingi te ekomelo bongo bongisa nzoto na yo mama bongisa nzoto na yo papa pour que obatela libala na yo pour que obatela ndaku na yo batela futur na yo obatela santé na yo parce que eloko eleki santé malamu ezate koko zana ba million mais tangu santé eza bien te ba million wana eza pamba ezana mbongo moko te montant moko te o ekoko somba bomoi donc batela nzoto na yo parce que za enveloppe pamba tango ezui problème yeba ko traiter yango pour que eba ko batela molimo o izana kati na yo parce que tant molimo moni ke nzoto ngo pe bele mingi molimo akobima na ye po atika nzoto wana na kimia tango atika yango na kimia c'est-à-dire eza enveloppe pamba ko senga bakende ko kundango papa imaginez un peu ozana ba compte na ba banque et bele ozana mituka ozana nyonso ozana bana kitoko mais à cause de mon maladie moko boye et bomio pourquoi ozalaki na mbongo bandai ko batela nde mbongo no lingaki o dépenser ngote tantôt ozo dépenser mbongo na yo mozo kutana ba charlatan ozo kutana batu o ya mabe bazo skoke mbongo docteur Amedela zali wana pona bino pona bakana bino bandeko bozolanda boye ba coexister te bo benga docteur Ahmed azawana pona bino ka oyo docteur Ahmed akokoka ko traiter ngote akoyebisa yo eza lokola ndeko moko a posa kinga kana ye na yebisa ki ye na traiter ngote nakoki jamais kozwa mbongo ya mutu ya maladi oyo na yebite ke na ko traiter ngote e kozala mabe makasi yango na pesi mingi bandeko message oyo bolanda yango bo benga bozwa solution ya ba problème na bino et nzambe alola apambola bandeko nyonso bakolanda pe bandeko nyonso bakobenga et bandeko o bazana ba problème spirituel donc yo okoma komona ba esprit moko et koma ko visiter yo docteur Amedela akobondela pona yo parce que d'ailleurs comme ça le docteur Ahmed eza prophète c'est-à-dire tokobondela okozwa traitement et ndeti ndeko moko ebisinga lobi ezaka ka soki na concevoir na mona ka esprit moko boyo mona na lamuki na tongo na monike na sali avortement donc tokolandelo na ba prière et tokopesa kisi pour que ozala vraiment malam merci mingi na bandeko o balandinga lelo bandeko o bakolandanga lobby bandeko bakolandanga na ba jour o izolanda et merci mingi lisu na bandeko bakobenga bakopesa docteur Ahmed confiance pour bazwa traitement et pas docteur Ahmed nzambe na ngai a pambola bino. Voilà, merci docteur Ahmed nakanisi au docteur Alobiawa et kui na matoi na bino. La santé n'a pas de prix.
Ouais, la santé n'a pas de prix. Ce qui osent mbongo ke na bar ke na boîte au panzi. Et bon pour la santé na yo moko. Numéro il y a docteur Ahmed des ana sewana. Oh il y a liboswana les numéro. Il y a docteur Ahmed okoki ko benga, bosali ba commande na bino, à consulter même là où tu es. Il est vraiment disponible pour vous. Et on a bon on a cabinet nae, c'est un monsieur crédible, un docteur crédible, un docteur qui sait bien faire son travail. Ce qui yope ozana poto et que oye awana Kinshasa okoya tina bureau nae okomona bisika boni asalaka mosala nae. Nzambe azala na bino, nzambe abatela bino, tokutani bongo mbala asima.